Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tshisekedi. Katia sexe ya mwasi nyoka moko ya mukie abimi mazana mitumi bale donc aza forme ya nguma maza mukie mazana mitumi bale abimi ye na sexe et dans la vie ya bana basio bazalaka bekiri bakendaka ba concert basalaka boye ba muziki o remarquer que na ba vie na bango po ba les un peu moins difficile bazaka na banini boy omona na kati na bango nyonso ezaka na mutu moko azala kwa leader et bato bazaka na kwa leader bazaka na deux spiritualités soka za na kindoki te c'est kaza na esprit des eaux aozala na autorité moko par rapport à baninga et puis ye mutu azala kwa rassembler aobenga bokutani ye mutakutani saka bino ye siko ye wana abando sa ela ba étoile na bino o remarquer batu mingi o bakangama na bekiri eza pasi po sala makambu a avancer. Ezana bana basi ebele bazana ba esprit na nzoto na bango banda bimana mobali wana esprit ya célibat ekota soki ba pesi net yo mais c'est le juge kodia donc ba juba étoile ya batu nyonso mbongo ya batu famille mobimba ba pesi yo siko yo okobanda ko sala musala po yo sungaka bango ba misusu ba pesa kandika ba misusu ba kopesa mwa liboke ezana ba famille mususu ba pesa ka mwa chaînette ezana ba famille mususu ba pesa ka bague moko ya or. Et bah parcelle où ezalaka plus bato baza ebele ezala na Afrique ezala na Europe ezala na Asie ezala na Océanie okita o matesika ba esprit esangani ebele bitumba ezalaka et surtout ba terrain où ezalaka marécagé ba terrain où ezalaka marécagé ezalaka plus contrôlé na esprit oyo almeek où eza esprit ya ba marin almeek. Et ça démon oyo ezo contrôler mai côté ya finance. Et bazalaka bato bazana département ya Leviantar. Omoni mabele ezalaka tant vous les bêtes sali 3 jours 4 jours mais mai eza ebimaka na mabele. Omoni sika wana tant vous les bêtes te mais yango ezalaka mai ba poto et puis kotona makasi. Mai ezalaka makasi parce que ça contrôler na esprit marin. Yango batebele bazo échoué et ça te bitumbe uti na famille na ye mais parce que bitumba ya batu mususu nde ya ke kokota pauvreté tango ezo ya na vie ya mutu et tobolaka mutu maboko awa o mona mutu maboko eza normal mais spirituellement za na baki yungulu awa ata simbi mbongo ekofanda te bato abongo bazaka ndenge nini Olandange sala melaka ope. Okoza na projet lobi na fin du mois so na Zimbongo, il faut na tonga, il faut na tinda ba ciment na Kishasa. Soki mbongo esili nde projet zongi na mutu. Conscience ye. Maboko eza ya kotoboka mo mbongo efanda ezate. Lelo na Kinshasa, ils allaient sur place cité ya kolonga la statue à locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yangoyo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo bino bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, Bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing
avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa Fikin, dans la commune de Limete, entrée premier plan en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Une parcelle à vendre au quartier CPA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPA. Une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. Oza Congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basilati $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans cette émission tribunal. Vous allez bon représenté par monsieur le juge. Merci na bandeko tout o ya communauté diaspora o ba soutenir biso pe ba benga ka basala nzambe enfin que ba kota na mabonde liboyebi que mokileza ya kobeba mokileza ya kokufa soki ozali na vie ya spiritualité tu seras combattu très attaqué. C'est pour cela chaîne o ezali 100% chrétienne et même la rabino ba apôtre ba pasteur ba prophète ba sali nzambe authentique frère de façon ba accompagner bino na ba prière ba losambo soki otombe na vidéo auto na ba vidéo ya kata chaîne oyo et bongo yeba kozali esika ya malamu na yebi que ezala makambo susu ezo surpasser oyo zo koka ko surmonter te mais ezali pe na bato ba leka a ba ko orienter de façon que ozala équilibré na vie soki nzambe pe apamboli ko bo santé ya ko pambola bango parce que ezali musala o bazali ko sala lokola nzambe apesi bango manda wana soki bomoni image kitoko bo pesa merci na Jean-Pierre Kasongo yemo ko monsieur le juge ayaka a pona ko loba bino o ezali vraie vérité salanga confiance pe sala bango confiance na ko pesa Jambote l'homme de Dieu na pusani pembeni na pesa mbote prophète Tia bonjour. Bonjour monsieur le juge. Merci to ta déjà ko tala ba vidéo moko loba makambo très important to zongi lisusu parce que ndeko basenyaki ase ke bayo ka lisusu meto koki ko banda boyete sans dire un mot na communauté diaspora bazotala yo pe ya ko semble le bon tozon na ba question pona bandeko bazotala nga na ngalo bana lingi bino mingi nzamba pambola bino toza wana pona kosunga bino na ba besoin na misala na nyonso tout beaucoup za ngolo ko la besoin nzamba lola mona bino et je vais prier Père éternel je prie ouvre les ciels toza na posa na yo mimonisa na kembo na yo lobela biso assister biso émission ezali pamboli pona bandeko bazolanda biso la Bible dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part nous voulons être poussés par le Saint-Esprit dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié amen. Amen. Merci. Mutuna ya liboso ezali d'abord ya koyeba le kambo ya ba locataire ko futela mapango na ba zone o peut-être ezali ya mabe mingi pe ya bato belé na kati ya lopango. Nini ya porter la rabat parce que ezali un homme de Dieu nzamba talisa kio pona ko kebisa bandeko na biso ba futela kana mapango ya bato belé au mona lopango moko plus de 15 locataires mutuna mutaza na porte na mais toilette ezaka moko to mibale bango nyoso bazo sali la toilette wana tozali na Afrique l'homme de Dieu révélation nini
au le banabatouana. Le problème avec nous, il faut premièrement que le pango o ezanga ba démon ezala raté. Parcelle o ezanga ba esprit ezate. Parcelle nyonso, appartement nyonso, immeuble nyonso, ezana esprit moko o ezo contrôler yango. Parce que si quand nyonso toza ou mon comme enfant dans lola. Ce ka ko enfant dans awana se ozo futela to sombi parcelle. Il y a un esprit qui contrôle la parcelle wana. Ezana mama moko azana Londres, abenga kinga abande côté ka parcelle na ye na Kitambo. Parcelle bien ezana goudron, ezapena ba boutique libanda. Atia ngope primo ko bien pona lobate. Et batu nyonso bayaka basomba kate sali 2 ans. Na ye ko sambela apesinga adresse na keito sambela. Tant tu banjo sambela na moni na moi ezaka parcelle na ye. Mais na butu ezaka ya yeti. Donc na butu bateka déjà le pango na ndenge ya bondoki. Donc yaza propriétaire nango na moi. Na butu eza pe na ba esprit o ba somba yango. O ba fanda wana ba sala makamuna na bango ba lokaka. Et na moi moye ya tekango ezate. Parce que azo contrôler yango kaka physiquement mais spirituellement te. Et on a prié to déloger batouana na yebisiye bakisa pri. Abi papa ceux qui coûte na prié so mama na yebisiye bakisa. Amaeti prié sali 2 jours tété kami. Et a komi kozwa contrôle nango ya molimo pe na moye pe si ba résultat. Parce que résultat nyonso ya ba problème na biso e bandaka na spiritualité. Ce qui spirituellement ozana contrôle ya guérison na yote. Ce qui spirituellement ozui solution problème na yote. Na physique boye moye pozwa solution nango ezate. Yango zomona batebele bazana ba difficulté parce que spirituellement nanu alongi bitumbate. Yango na physique moya longa ezate. Et ba parcelle o ezalaka plus bato baza ebele, ezala na Afrique, ezala na Europe, ezala na Asie, ezala na Océanie. O kita o matesika o ba esprit esangani ebele, bitumba ezalaka. Et sika ba esprit esangani ebele, mon mécano ezalaka kaka. Et surtout ba terrain o ezalaka marécagé. Ba terrain o ezalaka marécagé, ezalaka plus contrôlé na esprit o a le mec. O eza esprit ya ba marin. Almeyek. Et ça démon oyo ezo contrôler mai côté à finance. Et bazalaka bato bazana département ya leviantar. Au maître suprême na bango eza leviantar o esprit o a contrôler ka mai. Et Almelek wana a contrôler ka bato nyonso bazana ba terrain marécagé. O ko remarquer ba terrain o ezalaka marécagé, ba quartier ezalaka marécagé, o remone sika na pauvreté ezalaka trop. Bondumba pe ezalaka mingi. Bondo ki pere nyaka trop. Baki sensu ozui changu masina mai kaka ezalaka mingi. Voilà. Omoni mabele ezalaka tant vous les bêtes sali 3 jours 4 jours mais mai ebimaka na mabele. Omoni sika wana tant vous les bêtes te me yango ezalaka mai ba poto. Et puis kotona makasi. Mai ezalaka makasi parce que ça contrôler na l'esprit marin. Oui, et puis pauvreté ezalaka makasi. Soko to fanda bisika bongo po bimisa mutu il faut za la penza na nzamba solo. Et puis il faut comprendre bitumba ya molimo eza nini. Yango batebele bazo échouer eza te bitumba uti na famille na ye. Mais parce que bitumba ya batu mususu nde ya ke kokota. Azo bundisa ba esprit oyo baza na objectif na yete. Mais du fait que ye ake kokota ko fanda sika wana baloba ke sika wana mutu akobala te. Yango wana na bande ko conseiller na ndeko moko ya mwasi azaki na place ofanda te na poto babimisa ge na ndako ayokani na camarade na ye aya ko fanda nde na poto ezalaka ke mutu afuter la chambre mais boko sa la cuisine moko tout ça. Or camarade na ye wana mukolo ndako azaki na ba sirène azaki na esprit ya ba sirène et banda ya kota wana akoma première relation na ona fiancé na ye kabwani ayozo mubali muso e kabwani ayozo mubali muso e kabwani pona nini ba osela ba fo dente moko ba osela ba biloko na bangwana ba pakolaka wana ba musoir wana ba panselaka wana moko ba osela miroir moko tandis que ye mukolo ndako biloko nino so eza travailler yo ye kaka boye oza sans Jésus. Et puis autant na Jésus okoka ko sambela te prière non ya malonga te mondimi ofanda na ndako ya mutu oyo yebi état d'esprit na yete yango zomona bato ebele ba mabale etikala na ndako wana mabote etikala na ndako wana musala etikala na ndako wana moyo mukanda liso ezate okomi na 50 ozobala te tala parcours na ofande pa nani olala epa ya nani obima na nani okota ndako nini parce que bandako tozokota eza pe na ba influence na vie na biso ba mapango tozofanda eza pe na ba influence na vie
na biso basi pe mibali oyo tozobima na bango baza pe na influence na vie na biso parce que mutu nyonso osangisi na ye nzoto lokola mwasi to mobali yeba bokomi nzoto moko bosali mélange ya baesprit ndenge moko soko bimi na mobali aza na sida yo zwi sida obimi na mwasi aza na sida ozwi sida ndenge moko soko bimi na mwasi oyo aza na esprit ya impudicité yo po komi impudique soko bimi na mobali oyo aza na esprit ya na démon ya célibat yo po zwi démon wana so yango monaka bando bima na mobali wana makambo ebeba eza na mwana mwasi moko ayebisinga tosalaki délivrance abetelinga lisolo abi papa mobali moko autaki Canada baye bafandaka na ye na ndako bakutani kaka boye premier jour ndeko anga fanda kota kimbwala mobali wana yende zaka ke bakutani na mobali yake ndo toka mai mobali ana sepel ne mona mwasi kitoko ayebisi vraiment na sepel no pona bala onga na ofana na flat mona bandal na yeme na tikali kaka na 2 semaines pona zonga il faut na zonga mais faut na kende pa na bino ka lelo tokutani be tokutana ta na pokwa te fondo ke kai pa na bino ya ka nsango ba je abisi mobali te na pokwa benganga pesi numéro ya bando kene mobali alandi sima tie pa na bango mobali akomi pa na bango mobali ayebisi ye ke ngana zaki na bezweka na moni pa na bino mobali akei na pokwa mobali ayeko zonga alukiye afandisi ba papa na bango na mama na bango ngana lingi mwana na bino na ndenge ba aventure te tala tokuta ndeka lelo naza na posa na bala ye boye ngana fandaka na poto mais ba séjour na nga etikali muke fo na zonga dans 2 semaines mais na lingi to sala makambo rapide na bala ba parents na ignorance ba moni mobali ya sérieux Paul ngabala mwana bango mbangba et ba yeko sala ke babala ni jour wana ba jour na semaine abi ba sala facture ba biloko mo bon basali facture apesi babiloko na mbongo basali mariage coutumier basali balingi ba jour faki ba ki osala mariage civil bazwi empêchement mobali a tche jour wana te et sili e kokoma ke jour mobali faki voyager akeya obina kei comme ça na koya po to sala mariage civil na religieuse comme ça et bongo to sala ba démarche yo landanga moi c'est pas sepeli abina que maintenant sala kaka 3 semaines pour nazonga mobali akenda 3 semaines eleki 6 mois eleki une année eleki 2 ans eleki banda mobali akenda a changer numéro téléphone kangama baye bakaete porté disparu camarade ne o banda présenter bango na Kinshasa ba mona gaili susu te ya lobaki ba famille nyonso ba na poto mais bande koné musu ba fana na Kingasani faki baki otala bakenda pe kotala te moi ça supporter une année deuxième année supporter le sauter mobali ngwa bala yo akenda ozakata na numéro nete mobali moi alingi ba développer ba sali moi 1 semaine 2 semaines 3 semaines ba mbala Kinshasa a mona pe ga pesa mbongo ne ofele il faut ye bakayo bakena mobali na hôtel ba bimina mobali tant ba sisio bimana mobali et sali que sur place mobali akomo ka fièvre ayoki fièvre sili mobali akei na ndako na tongo na butwana balala ki mobali akena ndako tanga akena ndako yepe na ndako ba bengi ba 12 heures o mobali bozaki na ye akufi o ayaki kana ndako fièvre malili akufi ba kepe ba kundi bembe et yo le ka susu ba 4 à 5 mois azu su mobali mususu ba sali mo ba jour ba bimi ba ken hôtel et sali ke ba bimi na ndako ya mobali yango et sali ke ba bimi na kati ya ndako tant ba bimi na yo mobali sur place a komi na forte fièvre ye pas zongi pa na bango abosani makambo esalama kila pa mobali ya liboso forte fièvre akei na yepe na moi ba ezaki na moi afandi boy abi ba 17h 18h ayoka ba bengi mobali akufi tango mobali akufi siko yeye ko faire réfléchir mobali ali boso esalaki bon oyo esali boy au juste qu'est-ce qui ne va pas ndaye sikoko après ba temps ayeko kutana na frère après moi ba 8 mois alingaka lisusu ta ayeko kutana na frère moko et frère wana na yebi le frère en question on priait avec lui frère abandene ko banga nzambe ba umeli pe ba banga nzambe eko sala que bazalaki na frère na ndaku ya camarade à frère camarade atikeli bango ndaku ba fandi bika bolingo ti bo umeli boyebani te tant batikali esika ya bango mibale bakwei tango bakwei mbala moko mwasi bandio esa mobali tala mobali mo na lingaki tant obimaki ne salaki boy tala oya mibale salaki boy mais nazo banga pe komela iyo tango azobeta bongo déjà mobali akoma yoka fièvre kati to 8 ans abenginga wana fièvre to bandio sambela l'esprit des morts bima mobali asanzi ba mai ya veur na munoko ba mai moko ya bien te abando ka mutembe zo baluka asanzi asa yo nani ngai esprit elobi ekei et na ebisi que il faut to solola na mwasi obobima gina
ndaye na mwasi to solo li na ye mwasi abetela biso na li solo te ya mobali na ye o alingaka ya Canada abetika li solo mibali wana mibale bakufa ki etu et tokangi mwasi 3 jours à jeûne tant to bandio sala e cure d'âme to bandio sambela pona ya kwei nde esprit ya mobali wana ucholoba na kati ya bande ko balimbisa na kati ya sexe ya mwasi nyoka moko ya mukie abimi mazana mitumi bale donc aza forme ya nguma mais aza mukie mazana mitumi bale abimi ye na sexe et molimo yebisi biso boy mobali wana wa utaka Canada bapesaka nguma nguma wana sanzaka mbongo siko nguma wana aliaka bato siko ye mobali amonike na famille apesi trop sikoyo akomi ko luka achanguma wane pa ya mutu po asalelaka mutu wana po mutu wana apesa ke bato siko tango ayaki andimi na ya dépenser po yebi ke na nzela mwana mwasi wana ko bénéficier na rapport sexuel azwi nguma na ye atie yango na nzota mwana mwasi et koma ke mobali nyonso obima na mwana mwasi wana nguma na obwaka minu na ye soka bwaki vene na ye na kati yo mobali fo kufa to mobali okufi ye kuna azwi mbongo donc atiki esprit ezana bana basi ebele bazana ba esprit na nzoto na bango banda bimana mobali wana esprit ya célibat ekota esprit ya pauvreté ekota po yo na ye bosangisa nzoto bokoma mutu moko ezana bana mibali ebele azana étoile mais chance na ye kenda banda bimana mwana mwasi wana yango na ningi na yebisa yo papa yo zolanda ngai mama yo zolanda ngai tango zomona makambo bebusala na vie na yo il faut tozonga na source ezana bato ebele abosambela pona nga na obota te mazoluka te ayeba papa na ningi na yeba juste nini ndezo sala ke na botate ba fils à Jéricho ba ebisi Élisée maïeza bien mais mboka eza bien mais maïeza bololo mabele zo botate habito kende na source papa il y a beaucoup de gens qui nous appellent papa nana besoin na mon miracle avant mon miracle faut to kende na source to yebo juste qu'est-ce qui ne va pas avec toi nini ezo simbate na yo bololo wana ezo uta wapi eza na bana basebela zo bala te eza te po ba lokai na famille na ye eza juste makambo esimbate eza pena batu mususu akuta na nde na batu amabe eza pena batu mususu banda kwa kenda kokota to ba camarade to batu afanda na bango exemple so kutani na bato exemple na famille wana bazaka na bakodia bazana ba biloko eboko la bango na famille premièrement eloko wana ezaka ndenge nini soki bapesi neti yo mais c'est le juge kodia donc bazwi ba étoile ya batu nyonso mbongo ya batu ya famille mobimba bapesi yo siko yo okobanda kosala musala po yo sungaka bango bamisusu bapesaka ndika bamisusu bakopesa mwa liboke eza na bafamille mususu bapesaka mwa chaînette eza na bafamille mususu bapesaka bague moko ya or to gourmette moko ya or to montre eza na batu mususu bapesaka mwa nzungu sikoyo ye mutu azwi kodia akoki pe ko banda ko sacrifier bato ako sacrifier zaka bato ya okabela poko dia wana sala makasi ou soit akoyiba bétoile na bino na ndenge ya kokabela bino mbongo oyebo yazwi mwa chemise apesio na chemise wana azwi étoile na yo ya mbongo azwi mwa mbongo donc ya komi obligé ke na mbongo azozwa il faut sunga bato ya famille parce que le même bato ya famille ya sunga bino botika la ba pauvre po ya zwaka asunga ka bino yango zo mona bino bwana code ya na famille bino bwana chaînette moko ba pesa noko ba pesa koko ba pesa yaya bag to nzungu moko ba pesa yango zo mona bino nyonso mabale ezate bino nyonso mbongo ezate bino nyonso misale ezate bo koma na ba 50 libale ezate mwana zate nzamba sala opo botaka dans une question on a un baxalom de Dieu parce que au fond on a déjà tout le balikambu ya basi au bazako tambo na regroupement parce que tout le makamba basi et ça toujours na basi au monde ça toujours écrit mobile na pekise écrit au le monde écrit est-ce que écrit peut ko même la peut mutu blocage écrit et comme même la mutu blocage et ko ça la peut que mutu atika la vie na yemo bimba sali le côté ta la vie ya bana basi bazala ka écrit bakendaka ba concert basala ka boyer ba musique au remarquer que na ba vie na bango po baba les un peu moins difficile babongisa bazaka na système ba staff bazaka na banini au monde na kati na bango nyonso ezaka na mutu moko azala kwa leader et bato bazaka na kwa leader bazaka na deux spiritualité so kazana kindokité c'est kazana esprit des eaux esprit ya ba sirène azala na autorité moko par rapport à baninga et puis ye mutu azala kwa rassembler obenga bokutani ye mtakutani saka bino ye siko ye wana abando sa ela ba étoile na bino o remarqué batu mingi bakangama na bekiri eza pasi po sala makambu a avancer o komona bana basi ebele batikala ba yaya ya quartier babala teti lelo à cause ba ekiri wana eza na influence moko négatif na ba vie ya batu et même la batu ba mari de nuit
et même la rabat bana mibali ba femme de nuit et même rabat masque de vieillesse et même rabat masque de la pauvreté parce que masque za la cas de vieillesse et ça na masque à pauvreté ça na masque à célibat et ça na masque ya rétrogradation makambo na nyonso ezonga ka sima ata bo bandina mobali omona mobali wana makambo esimba lisute yo zwaki mwa mobali abatu meme banda bokutana na makambo ne simba raté okoti na entreprise abatu esik bando bazo na musala bakomo longola batu misale komo beba yo yaka on dirait Jonas na kati ya masuwa soki yo koti makambo il faut makambo ebeba eza ba biloko wana ba esprit wana utaka na bekili yebisanga nani otambolaka na ye na yebisa yo oza nani soko tambolaka na ndumba oza ndumba soko tambolaka na ndoki oza ndoki soko tambolaka na muto yo baloka ye na famille na ye yo poza ya koloka na famille na yo okita o mata okomona ka makambo ebanda ko simba te parce que okozala ndenge moko na muto otambolaka na ye tika nzamba pambola biso. Merci beaucoup l'homme de Dieu pour notre éclaircissement wana makasi. Alors tomekana ko changer angle parce que il y a de ces hommes là oyo a touché mbongo azali na Afrique du Sud azali na poto mais mbongo na ye amona que ça la geloko moko ya malonga te ezape na bandeko mususu oyo bazo bunda bazo travailler très durement pour na kosunga famille mais mbongo ezo mona na te bisika mbongo ekendaka yebana kate soka zu mbongo esprit ambiance côté est-ce que ezali pe l'une ya banvotement bien que makambo bolo bakabo répétera yango mais bandeko mususu bazo kate yango monto ya mbakabino basala ya nzambe pour que bomeka robeta c'était na likam oyo. Il y a beaucoup de gens, tu vois, l'esprit de la pauvreté, tant que zoya na vie à mutu, et tobolaka mutu maboko awa. Au mona mutu maboko est normal, mais spirituellement zana baki yungulu awa. Ata simbi mbongo, mbongo eko fanda te. Bato bongo bazaka ndenge nini? A cause de la projet, oh l'andangue ça la melaka opé. Au cause de la projet, le bin à fin du mois sur na zumbongo, il faut na tonga, il faut na tinda basima na kishasa, to faut na somba moi terrain, to faut na sala moi boy. Projet zali. Mais tant que zumbongo wana, mutema moko boye lio. Na kende, na staff, soit na melata champagne, na sala boy, na pesa boy, na zongi sa boy. So ki mbongo esili, nde projet zongi na mutu. Conscience yi. Maboko eza ya kotoboka moye mbongo efanda ezate soko zwi mbongo mutema ekomika moto kabela o pesa oyo zongisa ekomela kayo na vie moyo kokisa baposa na yo ezate soko zwi ata mobali mutema ekomi moto yo kanisa loko zwi ndenge ya ye misu ba oya bongo te lipamboli eza pasi libale eza pasi mbongo eza pasi tango omona makambo ezokomelo na vie il faut vraiment ko bundana pona kolonga yango ez esprit ya ba perte mbongo papa et ça la ke batu batoboli bango maboko moye mbongo efande zate ata lingi avancer ye moka constater lokola ozonga sima il y a beaucoup de gens comme ça alors comme on appelle que makambo ekomelinga na progresser tanga bandio progresser ye moka sutuka déjà zonga kisima parce que moyen akende ezate il y a beaucoup de gens bakanga bango basinga na makolo bachele ba limite. Donc yo ko suka kaka oko déborder limite oté des esprits à pauvreté top esprit à rétrogradation des osala ke muta zonga kaka sima et tant ko benga biso to ko sambela parce que nzamba pesi biso pouvoir likolo mai mais bon ça la cérémonie nini parce que pour ma boko za rotoboka po zonga est-ce que ça la cérémonie moko faut bo sala tondengeni cérémonie ezate parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom soki ba de moi mai bakanga yo muto zolanda le prophète Michel na Yesu nguya premièrement et puis Yesu ana bimelanga apesanga 5000 bébé na pesa basio babota raté et puis Yesu ana bimelanga ayebisanga na bimisa batu nyonso bakangi na kati ya mai apesanga pouvoir likolo leviantar démon central ya mai or kuna na mai nde bakanga ba mbongo batu ba finance batu pauvreté et utaka ezaba esprit utaka na kati ya mai et nzamba pesanga bokonji likolo ya mai likolo ya zamba likolo ya mupepe likolo ya moto likolo ya mabele mutu nyonso bakanga na mai bakanga na zamba bakanga wapi o mayela bana na o babomba wapi nzamba pesanga bokonja ko bimisa bango soki obengi nga na numéro ezawana to kota to ko bimisa yo okolanda ba témoignage mona mutu bakanga na kindoki to koti to bimisi mutu azaki na poto na Irlande aobela amoni prophète abimeli na kata chambre. On a prié pour lui à mon image dans la chambre et na telemisi abiki sur place yo bozolanda nga ko hésiter te benga oyebi diable akotika yo olanda ma ko permettre yo te benga parce que diable ayebi ke soko bengi nde ko zwa solution na yo numéro na nga yango eza plus 243 84 087 52 21 benga
pas le prophète Michel tout ça la service na yo okobima na situation no sozanango. Merci beaucoup l'homme de Dieu. En tout cas mesdames et messieurs ngana zotika l'homme de Dieu na plateau pour appeler ce témoignage et bongo a repé sa numéro na na suka o nyonso a intéressé par rapport à message o ya pesi ozali kokuta na ba problème à lobby a évoquer ba problème sur ya bandoto ya ba sirène ba to na ba mari de nuit atikali na 8 minutes pour na conclure ngai na bino tokuta na bongo na émission mususu na bandi nzamba lola abate la bino na tiki l'homme de Dieu à conclure. Merci. Nzamba pambola bino sikana so bozolanda biso nalingi na yebisa yo quel que soit problème ozana yango notre Jésus-Christ de Nazareth est capable de couper sa solution. Na yebite problème ni ozana ngo o Yesu alembani couper sa solution. Quel que soit malade ozana ngo, quel que soit problème ozana ngo, Jésus-Christ de Nazareth azana solution couper kan. Ya couper ça. Numéro ngeza plus de 143 84 087 52 21. Nalingi to landa témoignage ya ndeko yo. Alanda ki ngapeka lokola yo zolanda et akutani na Jésus-Christ de Nazareth na nzela nanga et Yesu abikisi to lande bo tozonga nzamba pambola biso. Bonjour papa, bonjour. Ezali na indeko na fanda na Irlande on a insisté qui n'a papa il faut témoigner malgré refus na yo mais il n'a pas insisté kaka on a tindeli voice papa il faut que je témoigne parce que ceux qui n'a témoigné tirer ça lokola tozo bomba nzambe nazan de Cherry Makula depuis Irlande donc nazo pesa témoignage parce que ça m'a kambebele na moni ça m'a kamoko natikala komonate en fait nga penza makamba ba internet natikala kolanda te surtout na makamba talba prophète et vu ya réputation ou ba komana yango surtout ba prophète beloa à internet mais pour nazalaka mwana moko ya évangéliste Kabundu Walesa nazalaka kosambela naye et depuis Kinshasa je l'appelais souvent mais la maladie ezalaki kopersister peu importe ma prière on faisait avec lui mais maladie ezalaki vraiment kopersister nazalaki penza na maladie à sucre ezalaki komatanga et ça a coûté Ranchinga Makas pendant 3 ans. Et la maladie moko nanu na tamboli nango na hôpital tel la maladie na tamboli partout na ba hôpitaux mais solution même na Irlande donc partout à tamboli mais solution bande ko maté. Je faisais aussi la prière na évangéliste Kabundu Walesa mais ça ne changeait pas toujours et ce jour-là ça fait déjà une semaine passée zalaki mercredi passé zalaki kosolana papa moko na ndako subitement abeteninga lisolo na yo abilanda prophète moko na internet prophète Michel Kanyonga Kinastia et bon en fait je n'étais pas vraiment intéressé dans ça na ça écoute makambo ya prophète na ninga penza le chuchoter et il a insisté et bon lorsque le papa est parti j'ai tapé avec ça ceux qui bili chaîne moko boye après je me suis rappelé et naiko ben nael swabia na bosani chaîne ngo ayebisina notala na Believe TV et tant na beti sur internet alukio sur internet malamona moni et j'ai commencé à suivre dans Nicolanda et j'étais vraiment trouvé tellement intéressant on a trouvé intéressant naeko benga papa na ba numéro ezalaki affiché na ba numéro ya ça et quand on a bengi le même mercredi parce que c'était le soir et abandi koyebisa ngai makambo na tikala koyoka te ndenge nini famille na ngai papa leki na nga azalaki na bakisi yembe abwakelanga malade oyo ezalaki malade moko efalaki se manifeste j'étais tellement et il
a cité même le nom, il y a papa de Kinangana. J'étais tellement étonné. Akamaki Makas, Akamaki tellement Makas, n'a dit, oh, comment est-ce que tous en a été dans la bête de solo nangai? J'étais tellement étonné. Et à Ebisinabi, Zomaï, il y a Sandeli Pounayango. Et après, dans Melima, il y a 3 jours. Et dans Melima, qui a jeudi, vendredi, samedi, vraiment, j'étais tellement mieux par rapport à Namine Lazalaka. Avec une saute, on a commis Pepele, Kimia et Koti. Et d'ailleurs, madame Azalaki étonnée de me voir un changement mon Koti subitement. Et là, il y a pas eu de doute, non, peut-être que ils ont fait mon cours ou peut-être que vous avez changé pour des minutes ou soit pour des secondes, tout comme on est à l'hôpital. Et quand on va saluer diagnostic, il n'a trouvé aucune maladie. Ils n'ont trouvé aucune maladie, donc j'étais tellement étonné. Naïkobenga papa, le même dimanche na Tongo, et je lui ai parlé, et c'était tellement étonnant à la maison avec ma femme. Et d'ailleurs ma femme aussi avait un problème. Et problème naïe kotumisa mingi avimaki bibomoko na cuisse naïe bibone bandaki ko déranger makasi bandaki ko déranger. Et tango na melaki mai wana papa ebsaki biso azape soma yango asopa pe na makolo naïe et na place wana vimbaka wana. Et lorsque asopi yango et kaka ndenge fewane salamela kinga ndenge pe fewane salamela kinga sinawa. Donc c'était tellement eloko moko oyo biso nyonso toza pambola biso nzamba pambola biso oyoki makamni nzamba salaka ndeko landanga depuis Irlande. On a prié nanzela maya pamba to komisi yango le sang de Jésus to ebisi mela malade à diabète et longwe. Et puis alors moi ça qui satisfait parce qu'il y a une impuissance sexuelle moko terrible. Nzoto na ya ki mobile bande côté les madisusuté et sur place nzoto ki mobile telema et nzambe atombolama yozo landanga ozana impuissance sexuelle obotakate moi si na yo abotakate ozana sida tumeur diabète oboti bana bazama ba mongol bana bazana conscience te bana balobaka lisusuté bana bakoli bakizengi yozo landanga musale ezatel mibali bazokima tokomi na 50 ans liba les athées ozobotate benganga eloko diable ko permettre yo oyoka ma ko permettre yo to benga soit téléphone benganga to na témoignage à ndeko moko peka kana ba Irlande je crois bien ndeko wana ba ndeko nyonso ya basi bazana poto babala kate babota kapeti ndakanga ba ndeko na ya partir awa ndeko na poto abenginga papa to bota makana ndeko mobali moko toza bana basi biso nyonso mais biso mutazo bala zate j'ai prié nzamba zongi singa na Kishasa ayebisinga yebisa bango bana ndeko moko mobali komoneboy na tangeli bango komandeko babi winde ko na biso ya mobali Gilles to bongisa kutwa ya awa na bite fo botindanga kuna bo pesa adresse biso to kenarati na ndako to ketina ndako na famille na bango na bandal tangu to koti to kutani na ndeko wana on a prié avec lui to bandi ko lande na prière to sambeli to bandi sale cure d'âme ndai ko biso vérité que nga na zando kinga mutu na kanga famille mobimba batikela nga nzungu akindoke pa ya koko na nga mutatika yango. Donc mwana wana zaki koko na bango tanga zaki akondi mabino so bolala nzala mais ye il faut aller bana bongo pe bazaka na ba famille na bino OK ba papa to koko to mutu moka famille ba kondi babino so ba futela bino minerval te mais ye ba futela ke bino so bozangela mba mais ye akozanga te bana bolingo ba koko nzoka te batikela nzungu akindoki na nzungu akindoki wana kanga mabala akanga mabota ya bandeko na ye. Et on a prié Tobimis Bokolanda témoignage ou ana Bokolanda témoignage Bokomona makamni nzamba sali parce que télé zangonga Bokomona makamni Jésus-Christ a sali yozo landanga numéro nangeza plus 243 84 0 87 52 21 plus 243 84 0 87 52 21 Olingo landanga chaque jour en direct na prière na pourquoi on s'abonner massivement na Luzizi la TV to s'abonner na Luzizi la TV. Comment kaka Luzizi la TV to s'abonner pour l'andaka prophète il y a chaque jour en direct on a toujours sakola pe toujours sambela omoni ndeko bayeba kiteke mutakanga bango na famille za ndeko na bango moko mobali mais to keti
na source to sambeli to bimisi bango na ebite na nyakanga yo na nyateka vina yo mais Jésus Christ de Nazareth aza capable ya kokota pe ya kobimisa yo benga to ko sambela pe to ko sakola pona yo benga na numéro ezawana plus 243 84 087 52 21 yo za malade na déclarer guérison oza na problème na déclarer solution na kombo Jésus amen lelo na sambela pona bato en direct na ko sambela pona muto azobenga soit na constaté que diable azo permettre na Yolanda a tient crédibilité yeba ke sika nyoso ba faux baza ba vrai pe bazali to na Yesu anguya Yesu Christ wa Nazareth aza capable ozolanda ba témoignage on nzamba zo sala aza pe capable o sala soka salina mutu na Irlande aza na capable ya ko sala na yo na France ya ko sala na yo na Angleterre ya ko sala na yo na Espagne na Allemagne na Suisse na na Paris na États-Unis na Canada na États nyonso zali aza capable ko sala na yo na Afrique tika nzambe a pambola biso. Lelo na Kinshasa, eza lisusu place te ya kolonga la statue ya locateur. Pe kokoma nkololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas babele yangoyo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lomba po oza pesika na yo bino bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bobenga biso na lomba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226. Du nouveau à un an à Kinshasa, le Cristal de la Foire. Le Cristal de la Foire est une salle de fête de haut standing avec des chambres et des salles de bain avec jacuzzi pour le repos des mariés. Très belle salle avec des grands espaces que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. L'endroit est idéal pour la pleine réussite de vos cérémonies de mariage, conférences, concerts et autres. Découvrez notre restaurant dans la grande période et un jardin à l'espace vert pour vos mariages civils, anniversaires, barbecues, soirées privées et autres. Nous organisons des services comme le protocole, la décoration, le service traiteur, des conseils et stratégies pour la réussite de vos événements. Le Cristal de la Foire est situé dans l'enceinte de la Foire internationale de Kinshasa Fikin, dans la commune de Limete, entrée premier plan en face du petit batteur de Tam Tam. Pour plus d'informations, écrivez-nous sur notre mail ou sur nos réseaux sociaux. Le Cristal de la Foire, le charme et la beauté de l'endroit vous décorent. Une parcelle à vendre au quartier CPA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPA. Une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. Oza Congolais olingaka bana orphelinat fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basila te $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike.
lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance